Mais yo quand même na kata mais ah yo ko mandeli moi ça va comme na yo mo oh hein ya yo mo rebel oh tu m'entends tu Il ne veut plus de relation amoureuse. Relation amoureuse là, c'est bon. Il y a trop souffert. Il y a trop eu beaucoup de déchets amoureux. Hein? Déchets amoureux là, c'est pas comme ça. C'est mieux, il y a me concentrer, il y a chercher mon argent. Parce qu'il ne va pas rester toujours dans des chercheurs amoureux et puis il y a meurt. Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur la télévision, bande konanga makambo kafu kafu ibimeli biso. Histoire oyo eza pasi pima. Komona ndeko na biso oyo bakutie na ndaku ya bato na mwasi ya bato. Bande konanga yi kokima kimi aikeya kanise kuna sima couloir ezali bande kwa kangami katikati ya demir. Akangami katikati ya demir makambo s'est passé wapi na Brazzaville. Esika bato baleli bagamwe oyo makambo oyo ezala toujours mobali akotela mwasi ya moto pe abete makembese. Lokola mokolo ndako akoti kolo mwasi akoti akuti bango nde akimi akanisa na couloir ya moke oyo akoko bima nga mukuna nzoka ndako yango eza juste ka contre isili akangami ape monene bato balingi babeta ye bato baye basala nini na Brazzaville epelisi moto epeli babite babone kotuna nini ya kototo so nayo basola boyiki ote babi non to amposa kobeta te parce que ça makambo bino na mwasi na mobali biso to juste pour na intervenir to bemba bomayo mais bombe ya kosola na moninga banda kala bobando bana mwasi moninga to ndeni bande onanga epesi pasi epesi mawa bande ko balingi babeta mais na Brazzaville to monike bato baza mwa mwitema baboyi kobeta baboyi osabe yaka kotoyo bosola ka bino mibale na mobali mwasi katikati bayeba soki olingi mwasi botika naye obe mwasi alingi yo o mobali andako akomeka okate yango baye kosenga tala Brazzaville nde moto epeli bande konangai basengi ndeko bima kotoyaka to songa yo ndeko yo na bimi bande konanga tala soni tabi lombe katani babeti te meye moko bilamba ekatani pona esika kotaki wana ezali esika moke bande kotala papa monene wana aye kozwa mwasi ya moninga na ye aye kobete makembese na moi lisusu na butu te na moi akanisi moninga avoyager to musala kotaki ya kozonga noki te bande koboyoka makambo ya boye bola na nsima toyeba excuse malamu to mabe bola na video yango. mais yo quand même na kata mais ah yo ko mandeli moi ça va comme na yo mo Omanu masangana na mwana voma utama kato yo kumusala voma yo ko byane yaka bakulo kyoruka nini seleza nyawa yaka okokanga bakofara chini Yaka bweko chimase yaka wanze awanzi kuna nzela idaki Parama fume umani chapa moi ça bato na mwana Tuma yaka bwe kuna nzela zake mais yaka kuna nzela zake kuna lukani komo moi ça bateau, moi ça ngana. Au moins mais pima boy, yaka yemo. Na yaka awa. Mais pima yaka kuno. Ani yo kanga.
Bandeko j'espère botali esali soni pe mawa ya komona mibali oyo balulaka basi ya baninga. Bandeko nanga ezali lisumu eloko oyo bato mingi masalaka yango kobima mwasi ya moto. Bandeko nanga likango te me mwasi aza na ndako ya moto ezaka lisumu. Ndeko nanga pouvoir na yo ndeko wana kosala mabe parce que ezali mwasi oyo apesela mbongo. Tala papa oyo aza kosala malédiction parce que basi yango bato na rapete basi bato na te ata osali ya umelili ba nyonso wa kitama ata sala boy nyonso wana na suka so amonike gu ya sote akoluka muso abeta s'imaginer bandeko na ngai mais na kati ya Brazzaville bato babeleli abili kambo oyo eyo se passé mingi na Brazzaville. Mobile azo sala oluka mongo to na musala mwasi na sima koto funguna makolo alo ikomi ko sala pozoba na kati ya Brazzaville yango bandeko Brazzaville pe non papa kadi to panza yango nanu parce que bozoba oyo eleki trop c'est trop na kati ya mboko oyo. Okomona mwana mobali azala pe na mwasi na ye mais obimana mwasi ya moto. Pourquoi atekaka asala bona boye mais bakisi na ye wana nzoto na wana ezofana place moko te yango oyo na Brazzaville bandeko na ngai baboyi koboma babite to me kosambisa bango basamba ndeko botali boyoki pasi pe mawa esali soni oyo soni bandeko na ngai eloko oyo ete ya bato ebele ba vi na boye si beba déjà beba déjà parce que pourquoi mwasi ya moninga oyo apeseli mbongo ata apeseli mbongo te me baza place moko ndako mo wasangisaka yo pe oye tala ndeko oyo na soni na mawa bandeko na ngai na soni na mawa soki ngeza boye batumbi ya kotumba babeti ya kobeta mais Brazzaville babiki do ya koto biso etali biso te bosamba bino na bino kuna parce que za mwasi muto autorisaki bo bando manaye mais tala mobile siko akomi inconsolable kobeta tolo kiona mwasi na ngai nzoka mwasi na ngai fungula koto babeta ebeloko esala pasi bandeko na ngai to landa bande Mambo masobele na Brazzaville pede ya ndundu yo wana bandeko na ngai azwaki mwana bato mobali
afandi na esi afandi se place moko babandi komela masanga na moi makasi na butu te. Tala ndenge aza kotela bwindi ngwi aza ndundu bandeko na ngai esali pasi bandundu pe boyoka ta mawa te ndundu akomi pede aye kopesa makembese na nzela ndeko na biso ameli kita mata mbolongo kiatu nyonso oyo bamelaka wana akomi bopikili wa bukundu na ese telemi to mobali akomi kotelema akomi oluka biki na sina biembiki na kretisi akomi asieta kaka memo ya kosieta yate akuta bona pantalon mobali nde azali yabi ya nga lingisi material liboso ya linga pese sima bandeko na ngai epesi mbai mutuka mo eza wana ya noir nde mutuka papa linga bete na kati ya mutuka pa na moi kindumba na Brazzaville leki o Brazzaville na moi papa linga sieta kaka na moi me ko sieta linga sieta na mutuka noir wana nde place bazali na kati wana alinga sieta na kati ya mutuka po alashe ye papa nani ndeko vewe apesa sima abite ngaka liboso tandaka liboso pato awa na sta siete na sta koti biloko nyonso ya bokoko makasi ezali ifona meta kaka bandeko na ngai kokota boye atala boye mogomboro nziza kote kuna ya epesi ndeko biso kanda epesi kanda yango na bandeko belela bandeko tala moto yo ndoki bayebisi te aza ndoki te aza vewe te aza vewe yango na Brazzaville bandeko na ngai esali esandi etumbi bandako ebele na Brazzaville bandako ebele se tika rozika kote kuna pourquoi parce que bamoni ki vewe tala pembe ya ndundu vewe ya ndundu mokili oyo bandeko na ngai Sodoma Gomora ekosa Sodomo Gomora ekosa oyo ekomi siko pliske na moi lisusu bandeko tobanga nzambe bandeko na ngai ekoti Rajabu mwani Rajabu moninga dini de lao patron le patron Alipupa Mobutu, le roi de la musique africaine. Motozongi sa musique na poto, Mobaliana na Ketchope Bafana. Il est le guide de la musique congolaise. Sans Fally la musique congolaise est nue. Sans Fally la musique congolaise est nue. Il est le guide Fally, numéro 1, grand chanteur, compositeur, grand danseur, il est mignon. Musique a fallu, musique a fallu, fallu na biso, pour nous c'était, musique a fallu, Elengi
elengi oh elengi ma musicien africain elengi oh elengi bino na ete elengi oh elengi elengi oh elengi fali mignon elengi oh elengi fali mignon elengi oh elengi mi José Ntao elengi oh elengi elengi oh elengi Alba de Bouzy elengi oh elengi Alba de Bouzy elengi oh elengi Alba de Bouzy elengi oh elengi fali na biso elengi oh elengi Kids Compé elengi oh elengi Kidi Afuka elengi oh elengi Nyoka Lese elengi oh elengi Bantemba Fali elengi oh elengi Bantemba Fali elengi oh elengi Maria Helene elengi oh elengi Sana elengi oh elengi Simel Mbala elengi oh elengi Mirode na biso elengi oh elengi Biene Wario elengi oh elengi Bakalose elengi oh elengi Shaki Kadi elengi oh elengi Mobala Taye elengi oh elengi Ebi Maniaka elengi oh elengi Bana Boduka elengi oh elengi Sule Kauka elengi oh elengi Bantemba Fali elengi oh elengi yayo esoki kadie yagana luyaya osoki okutani na voisin lokola sotosa te yala bobo yala bar maître kore makengo pentire yala bobo yala bar o maître blaise bekoye Radi TV nde makambo alobi Radi TV nde makambo 2024 biso nyonso to mingi Radi TV tosabone chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu soki olingi ozwa makambo nyonso ya RDC na Radi TV. Merci mon ami Emmanuel na Irlande chaîne ya kitoko saleli biso Radi TV mingi tosabone tozala wana soki olingi makambo nyonso ya Congo politique sport théâtre musique mamu nyonso ya Congo Radi TV azana pona ba Congolais tout boza partout au monde soko obala étranger obala mondele obala West Africain obala boye yebisa mobali na yo yebisa mwasi na yo atalaka mingi Radi TV ayeba mama mboka na bino po yango nde makambo yango nde bachaîne ya kilelo bachaîne vraiment ya kilelo quoi tobina nini de la renta na Radi TV tobina de la renta toute la musique tobina de la renta na Radi TV po Radi TV nde makambo po Radi TV yango nde eye ya sika makambo ya sika eza na Radi TV Mani mon ami merci d'ailleurs tobi. Bonjour, Nabalandi nyonso ya Radio Télévision, bonjour bandeko ya TikTok, bonjour na bato oyo balanda biso partout na monde entier, bandeko tobe bino poto sur la likambo ya ba promotion na communauté congolaise. Donc toye pour na communauté na biso pour na kosala promotion ya biloko na yo otekaka marchandise na yo oyo nyonso aza na posa ya promotion luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso yango tosengi ba congolais nyonso partout bozali oyo za na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako bénir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka basomba produit oyo ozoteka yango toye epa ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo ekosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta
oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion mpe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto mpe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacte biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na motu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pona promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion wana. Merci Nandeko Nyonso à partager. Merci na moto nyonso oyo akozala intéressé contacter na Katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.